Bonjour chers internautes, je suis Marie-Chance, la fille de Maman Israël à Joie. Suivez cette émission de Centre Tonga Nzoto, Tobata Mabana avec Maman Israël à Joie. Nzambe ya pambola balandi na émission Tobata Mabana boza ebele. Naza kokoba na retraite nanga na kotaki ya mabondeli kasi nazobosa na pe bana mibali te pona kobongisa bino pona réparation na bino ya bachombo oyo tobengi ba sexe na yango tobata mabana parce que tonito sola masolo ya minene masolo ya makasi lelo tokolobela bandeko oyo bazali kokende ko se présenter esika oyo biloko nange ezotekama na libanda na bamboka nyonso ya libanda mutu azali kokende esika oyo biloko nanga ezali ko esika bakopesa yo biloko nanga esengeli komema papier ya Western Union soit ya monegam lokola preuve oyo ezali kolakisa ke yo osi ofuti mbongo na yo na si nazwi mbongo na yo pour que ozwa accès na ba produit na ngai eza na bisika ya kotinda mbongo na Kinshasa eza ebele ba agence eza ebele isifi kaka otinda mbongo na yo ngape na koyebisa esika oyo kokende kozwa biloko na kopesa code na yo oyo kokende kozwela biloko kuna tozali ko remarquer ke batu mingi ya libanda basi bayebi bisika oyo baza ko distribuer biloko nanga aza kokende maboko na makolo na mbongo na maboko moye bazwa mbongo na yo ezate omoni ba biloko a guérison esengeli mutu oyo kolo biloko lokola aza na bomoi azwa mbongo na ye na maboko na ye ngai wa bino Mama Israël à Joie na kati ya Afrique awa naza na musala munene na kati ya Afrique awa musala kaka ya kobongisa bana mibali pe musala ya ONG Tonga Nzoto na musala ya église epai musala eza makasi oyo ezosenga penza ke soko zali libanda na problème moko ezotungisa yo ya chombo ezali kolemba chombo ezali kotelema malamu te chombo ezali kobeta ba pan sèche chombo ekomi ya matindika chombo eza kosepelisa lisusu te chombo ekomi kolala tangu nyonso chombo ekomi kobela tension chombo ekomi kobela diabète chombo ekomi kobela kosu chombo eza na ba émotion eza na ba problème nyonso etushaki yango vraiment okozwa traitement oyo tobengi les vivifiants ezali biloko tobengi bilia ya sexe ezali le vivifiant ou ezali ko vivifier sexe na yo pona kopesa yango vie sexe sengeli et vivre alors pour sexe ya mwana mobali et vivre en bonne santé et sengeli mwana mobali ko boko la sexe wana na ba produit ezali le vivifiant oyo ngai wabino Mama Israël à Joie na salela bana mibali ngai Mama Israël à Joie na salela bana mibali ba vivifiant ebele nazali na bopikiliki démarrer énergie konzo telemisa lendisa vimbisa pekolisa c'est-à-dire que na problème nyonso sexe ko kozala na yango ba vivifiant oyo eko soigner sexe wana po sexe zonga normal atezali muke mukuse atezali ko tambola lisusu malamu te ata eza sexo carburé si esili moyen kende kokoma esika ezali kokende na elengi ezali te vraiment moko na moko seulement le vivifiant basi balongola loboko na litama na kati ya mabala esengeli butu nyonso avant tongo etana to soki pe tongo etani atape na moi rapport sexuel esala nini esala mapo esengo ezala na banzoto na kati ya libala ponzoto oyo etondisami na posa mais ezali komona chombo te nzoto ya ndenge wana eza kopesa mawa na motema ya mutu oyo aza na posa ya chombo kasi chombo ezali kosala te chombo ezali na ba pan sèche chombo ezali kobeta kaka un coup deuxième coup ya chombo ekomi difficile vraiment chombo ekomi ya matindika vraiment chombo si ekondi na maladi ekondisaka sexe mwana mobali po maladi ekondisaka sexe mwana mobali ezali biabia na kosu biabia na kosu ekondisaka sexe ya mwana mobali banyama pe na libumu mwana mobali tsaza na banyama na libumu sexe na yepe ekondaka ba maladi eleki ebele oyo ezali kobomaka ba sexe bana mibali yango na koyebisa ote esengeli o veille osala attention
na o babengi tchombo parce que tchombo c'est le tchombo qui fait l'homme. C'est le tchombo qui fait l'homme. Ezali bilamba te, ezali taïtaï, mais c'est le tchombo qui fait l'homme. Alors, il n'est pas bon que le tchombo soit mort. Le tchombo ne peut jamais mourir. En tout cas, il faut vivifier le tchombo. Na le vivifiant, onga Maman Israël a joie, na sina sale labino, peuple ya mokili mbaba garçon nyonso. Na yango, na kolakisa 3 formes ya tchombo, o ezali likolo ya table nanga. Tchombo ya liboso etelemi na table nangai, ezali le tchombo vivant en bonne santé. O ezali le tchombo vivant en bonne santé. Tchombo oyo ezali kobeta baku ebele. Elembaka te. Soki ebeti un coup, epemi muke telemi lisusu. Ebeti deuxième coup, epemi muke ale telemi lisusu. Ebeti troisième coup, epemi muke telemi lisusu. Ebeti quatrième coup, epemi muke telemi. Ezako telema seko telema ko telema na ko telema. Ça c'est un tchombo vivant en bonne santé. Bon. Tozali komona deuxième tchombo, ça c'est un tchombo malade. Tchombo malade. Tchombo oyo soki ebeti kaka un coup elembi. Et puis soko tali tchombo oyo eza lisusu na misisa te. Eza lisusu na ba veine te, ebambi kosi ekolemba. Ebambi kokende na suka po ba veine nango ekomi na suka. Tchombo oyo ezali kobeta bobele un coup, ezali kobeta ba panne sèche. Deuxième coup difficile. Oyo ezali tchombo ya maladie, ezali tchombo ya pasi parce que tango yango ezali kokonda ekosila. Tozali na troisième tchombo, ça c'est un tchombo mort. Ça c'est un tchombo mort. Le tchombo qui ne se met plus en érection, le tchombo qui ne se met jamais debout, le tchombo chômeur. Donc eza kote le maté et koufi, eza tana ba misisate. Eza nango pe ata na ba venite ata osali ndenge nini po ekota ekokota te pe soki bo forcer ngo ekota ekokota na kati bo evande etelemi ka bon oko sentir ngo te pas de sensation donc tchombo mort donc yango yo esengeli ko vivifier yango soki to vivifier yango ekozwa vie eko vivre lisusu. Tango yango eko vivre lisusu, toko sale effort ekoma en vie, ekoma lokola tchombo oyo, ekoma pena misisa lokola tchombo oyo, ezwa service, ebanda ko travailler, esala musala nzamba pesa yango, musala na yango eza nini rapport sexuel. Sans plus tarder, nazo pesa numéro nanga ya téléphone, na mokili mobimba oyo ba ebolandi ngai mama ya bana mibali, ngai Maman Israël a joie. Numéro ezali 082 83 70 504 082 83 70 504 089 94 42 825 Topoko benga na 09 98 87 85 95 089 94 42 825 Topoko benga na 0033 75 82 56 549 0033 75 82 56 549 na bandeli 0033 75 82 56 549 okokutana na ndeko ya mobali na numero wana bongo bokoyeba na kokutana okozwa biloko na yo soko kei kuna na papier ya Western Union komona tekete na sala ndenge nini na kakola bien aimé ezali biloko oyo ko vivifier yo kokota na fenêtre te parce que vie ba frodaka nango te esengeli vie ekota na kati ya sexe na yo posoko obimisi fraudement ozobosa na te mokolo suka yezu abimiselaka bato écran géant ya vie ya makambo salaka na mokili wana likambo modèle wana ekobimela yo na écran géant okomi koyebisa yezu papa tikangai sunganga na kitana ke bongo na motema na sasu boete bakoyebisa satana zwa mutu na yo pona nini po makambo azosa na kati ya mokili oyo ezosepelisa nzambe te fraude na traitement te kamata kende na Western Union pesa kombo ya
kumakamba patience. Kumakamba patience bakomaka yango ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola, pe patience ya ba français. Donc kumakamba patience, kumakamba patience, kumakamba patience. Eza pasite pona bandeko nyonso bayebi kokoma lingala bien, okomona penza to kokoma ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola. Kumakamba patience. Ok na Western Union ofuti mbongo na yo okobenga ngai nga na koyebisa kende na koyebisa yo koli o bakopesa yo soko okei kolakisa preuve wana epi ngai moko na kobenga bango na yebisi bango code ya koli na yo parce que baka eza différent, baka ya bana mibale eza différent, babo pikiliki eza différent, ba pomade chombo eza différent. Okokende jamais okoki kokuta na mutu moko kamata peso ki sizwa basalela kango boye boye boye. Jamais. Il faut ko benga nga mutu na sala yango. Na yebi ndenge na sali bo pikiliki ya kamoko na moko, pomade chombo ya kamoko na moko, énergie konzo ya kamoko na moko, telemisa ya kamoko na moko, lendisa ya kamoko na moko. Rapport ya kana ye. Sala to monanga. Ezate ke oso kendaki ko coopérer ofuti bambongo na yo sima nango komi ko benga benganga en tout cas okobenga ngate mutu akobenga nga ezali mutu asalela kinga code to banga nzambe na lia mbongo na yo te ko benga ngai te ko benga ngai te ko benga ngai te soki na lia mbongo na yo te otindela nga mbongo na yo te osala Western Union te osala pe MoneyGram te osala pe bagence bana mboka te nazwa mbongo na yo te ko benga ngai te banga nzambe naza musali ya nzambe naza oyo nzamba yoka mabondeli na ngai kotungisa ngai te ezali esengaka ordre makambo ya traitement ya nzoto ya mutu sala yango en ordre. C'est très important. Kokotisa na yo ba désordre na traitement te okendaki kozwa biloko na ndenge na yo ofuti bambongo na ndenge na yo soki wapi na yebi te ale okomi konyokolonga na telefone allo na mutu atinda kimbongo na ye mais allo na mutu oyo na otindi eloko te. En tout cas banga nzambe. Bien aimé soki obengi ngai benganga pona koyebisanga ka maladi ezotungisa yo yebisanga problème ezali kotungisa yo na koyoka yo soki na yoki yo na koyebisa yo prix okei kofuta na Western Union. Allez tango kofuta obenginga opesinga code alors soki nazwi code wana ngape na kopesa yo code ya koli na yo tosala kandenge wana biloko po ekende musika ya mboka eza pasi te. Afrique mobimba oyo biloko ekendaka Congo mobimba oyo bana mibali bazali na mokili mobimba oyo esika nyonso garçon ezali traitement ya les vivifiants ezali ko salama le produit travaillé à base des aliments naturels pire biloko bana Congo elonamaki na mabele ya Congo pe bukami awa na Congo esalami na Congo ezali fresh mingi parce que euti na mabele moko ya fresh na yango komona ke ezali ba vivifiant moko très efficace o tangu yo zali komela yango e bandi ko sokola yo na makila ya nzoto ata osi onunaki ozongi gêne oza komela yango ba ride ezolongwa yango moko miso eza kokoma pembe oza komela yango ezali ko vivifier eloko moko na moko ya nzoto na yo wana ezaki pona ba garçon soki tokoti epai na ba fille na koyebisa mwana mwasi te bandeko mwana mwasi sokola olataka jipe to pantalon zalaka même na yamado toza na ba vivifiant oyo ezali koyesa ba yamado ba fesse bino moko bopesa yango kombo ba yamado ba vivifiant nango ezali awo ezala ba vivifiant ya tolo olingi tolo na yo ya munene ba vivifiant ya lesin eza nango yo mutu ozali na suki na mutu te po suki ese katani na ba calcaire na ba mungwa na ba maya ba océan na boye na boye okomona ke ba vivifiant we ekolisaka pe suki ebotisi suki ekomi ebele
ezala yo mutu l'opposition se beba yo na ba hydroquinone na ba acide na ba boy na boy ba vivifia ya l'opposition ya mutu na zanango nyonso ya nzoto ya mutu ko banana kati tili banda ba vivifia ya vage po ezonga vierge parce que mobile sengela yo kaka yo elengi ezali te élastique ekende kozala ya kofongo mapolele lokola kaleso ya mama tongelanga elongwa élastique jamais. Moi si ya bongo azaka polele azali pe mai pe azali na solo mabe pe azelengi te mobile akokima ye okomana mobile ameki akei oya ye ameki ayoke elengi te akei oya ye kuna ameki ayoke elengi te akei okoloba batata mwasi na batata kulutu baloki yo menzoka mbe yo moko yebi ko vivifie yango te pona kosukisa bien aimé na koyebisa penza te nazali mama oyo aswanyaka kaka ba sexe te kasi nazali mama oyo aswanyaka pe ba maladie ebele ba maladie nyonso quel que soit le nom de la maladie quelle que soit la position de la maladie bien aimé yebisanga maladie ozobela ba stérilité o bozomona bato bazonyoka maka na libala ka pamba ke bazobota te vraiment eza mwa kamoko ya muke mwa maladi moko ya muke ko tungiso jamais stérilité myome fibrome kyste hernie appendicite tension hypertension hypotension cardiaque cancer maladie njoko maladie MPC makwanza mapalata baloto babibo babouton diarrhée paralysie mukongo pasi libumu pasi minu karida nteremi suruji matoi pasi mutu pasi makolo pasi mikuwa pasi boye na boye libumu eleki munene olingi kokondi zango tozalaka nzoto mikie olia olemba mwa nzoto efungwa mata mukete bande ko traitement ezali yo pe mutu oleki munene bakomi kofinga oto otala ye kuna munene lokola libumu ya ndunda bien aimé okomona ke traitement ezali nyonso zali yo pe mutu oza muke babandi kofinga otaye muke kuna muke lokola nzete ya kombo bakoluka mutu azaka lokola nzete ya kombo asa koma vitamine akoma bien bakoluka pe o babandi kofinga otaye kuna munene lokola makasi lokola elephant bakotala balobi te munene wana esi la parce que ba traitement nyonso ezali na yango pona kosukisa na souhaiter bino bonne journée na bonne nuit na bonne soirée bino nyonso balandi na émission oyo pe nazali ko sambela pona bande ko nyonso bazana libanda ya mboka yo muto zali libanda ya mboka nzamba mona yo loboko na nzambe tambola esimba motemo ezali na problème esimba sexe ezali na problème nzambe nanga peso solution na problème ezali ko tungisa yo nzambe nanga pesa yo lobiko na maladie ezana kati nzoto na yo na komona Yesu Kristo amen bien aimé ezali traitement kaka pona ba chrétien te na sambeli pona mesana ko sambela na koki ko bosa na ba habitude ya prière te kasi yeba ke atozali na yo chrétien te atozali musulman kimbangiste boye na boye bino nyonso traitement na bino mwana mobali nyonso ngai nzamba benganga mama ya bana mibali bino nyonso bozo ba traitement na bino c'est bon. Merci mingi touti kolanda Mama Israël la joie ya centre Tonga Nzoto ya émission na ye tobata mabana apesi biso ba conseil o etali bana mibali pe bana basi boye ba conseil lango pour la santé na bino tokutani mbala sima bayo. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.